Voilà, nous avons les Chinois. Tu as bon, tu vois. Vous avez été. Eh! Nga fille na tamula bona mukili. Ba fille ba mata talent. Talent a songé. Ba fille na tamula bango na mona été na yebieti. Ana ko mamaka ba tanga na boya ka te okota te. Eh! Avec de ta mère. Na des amis na linga so bi me YouTube akangi biso YouTube channel yo. Batu ni ya tambula na bango ya malonga. Ai bisanga. Ah. Ya manding currents. Na yebi angote. Mon cœur se réjouit en toi, Éternel. Ma force a été relevée. Voilà, très heureux de vous retrouver très nombreux. Barézi Bazam, messieurs, l'exemple télévision, votre chaîne d'actualité. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Merci à Granté qui est derrière la caméra à la réalisation de cette émission. Un grand merci à tous les abonnés. Merci beaucoup parce que beaucoup s'abonnent vraiment quand on est là qui n'a peu de temps, comme à peine plus de 3000. Merci beaucoup pour la confiance. Un grand merci à tous mes partenaires qui ne cessent jamais de manifester leur amour. Là, je vois Yannick Chambagodson qui est bel et bien le sponsor officiel. Grand merci à Willy Claude Djama, prêtre Willy Claude Djama. Et merci encore à Malik Arafat. Arafat Malik, baby, quelle bonne manière. Malik Arafat, quelle bonne manière. Thomas Mbouya de London, merci beaucoup pour les colis, pour les commandes qui s'allient bien quand on est au solo là qui. Lina Foukia, maman à Bracton, bébé Seigneur, maman à Kenaya, et puis Primaël, et sans oublier Monica Makambo, fille de disque maman à Brian Bonba Sangoya, honorable, son excellence, ou Doli Makambo. Respect. Toujours dans le compte, il y a quoi informer Bino, toujours dans le compte à la Bino actualité. J'ai le grand plaisir, il y a Anaye, lui c'est qui Lekechou, Papa Malongi, Leke, Toro Solo Anaye, Azaki na Kisasa, Makenda Kishin, Kozong Anaye na Kin, Makambo Nengeni, Nyatika Kisasa Ngo, pour Izalaïga Yenda Zaki Penda sujet d'actualité. Et les lots, Anaye, Toro Solo Apenato, et Banachina Ngo Kuna. À mon Chine, ni par rapport à l'actualité, il y a des Congolais dans Chine parce que les musiciens ont fait des albums belé. Toro Solanaï à long et à large. Donc, tout à l'heure, beau zappé Koutouté, Batutu Bolingara Penza, équipe nationale, Batutu Bolingara Karine Mokonz de la Baronne. C'est comme si les choses seraient le seul, l'unique. Il y a Penza, on a force. En passant, je te salue, hein? Karine Mokonz de la Baronne, moi, mais n'a pas sur beauté. Ce grand temps, d'accord, je dirais déjà, il fera son entrée, hein? Donc c'est lui mon invité du jour à qui je m'en veux déjà dire bonsoir et bienvenue, bon retour. Ciao. Ouais, nous avons les Chinois. Bon, tu vois. Voilà, on va passer Chinois, moi t'es tout ma congolais. Voilà, la reste va voir deux. Voilà. Il y a Doudou Kavoulou, je te salue. Mais exemple TV c'est bon, hein. Exemple TV c'est à féliciter. Exemple TV Bomi HP mon défaut. Exemple TV Mamnon c'est ça on dit tout quoi. C'est comme un rambo. D'abord bon je te salue en passant HP mon info télévision. Et HP faut la massanangat. Ah massan. Il go HP aussi le patron je te salue. Frère manga massan. Il y a ça ba conseil. HP mon faut ko kufa tete na vitesse. Il toko. Et là HP mon faut le ba rési parce que exemple TV. Et tu bon tu as un son pour tout YouTube kangara le lot pour moi peut m'arranger voler dans mon kitoko non oui disent sommes ça les alliés et kanga stop ça c'est la distraction et qui vient la distraction mais ceux qui dans la boulot disent poser voilà. C'est ça. Et moi gentil là-bas tout ba mankaki yo to mona ipenda YouTube bango c'est comme si yo pour créer ba makambo pour avant qu'il des makambo be maki ba sujet belé ga lekechu o kendo zonga boy ozaki victime ya arrestation ba kangaki yo et tout donc un moment nous na ba tout o balingara yo et ça qui bango passi o pe o mankaki bango pendant beaucoup de temps na ba émission na yo na Congo Liziba.
Ouais, Zara Kena, il y a Chine Kopema, il y a Ngwasu, il y a Ngwasu, il y a Napema. Napem c'est esprit, Napem sans autre, parce que Bobo Ngang est parent français, à Evi, à la Mbali Kito, quoi, ça peut marier, mais à l'Ingrané, copité et l'euro théâtre, les cop à l'Ingrané, théâtre, véritable marié Bobongang. Il est marié, garçon Mokitoko, avec la possibilité, à la garçon, éjaculation précoce, il faut pas que Bandi, à éjaculer dans une heure de temps éjaculé les arabes. Chez les Kitoko, moi j'en disais qu'il y a papi le roi la carte limitée formule il y a sous Kabilanga héros. Papi oh papi, les rois papi oh papi linga papi oh Zakitoko papi les rois il y a pas besoin de Kabilo dollar c'est qu'on a les babés. Papi le roi Kabila Kaba tout héros, pas bon il est belé, au talibé chichi bola. Asomilinga S10 plus. Moi c'est mbongo. Chibola ana mbongo belé. Chibola azaba possibilité mo konzi mate. Hôtel vena nga ya wili musheni etolomo. Ma bibia remis 001. Ya za triple. Calme kamele ya changea ka couleur. Jamais ya changea mate. Nenga yo komize ke couleur. Zomba le king. Netse wila za kamele. A changea na kaka. Willy Mouché joue ça là, il va au cabelo 800, il va au cabelo 1000. Soit na canne. Il dépend par rapport à Imer. Ndé pour la mouki, soit m'a bien Willy par au ina baé. C'est parce que tu veux battre quand après à Willy me bakouka tse. Na rali bosna bango ya Willy obini. Sans son ya Willy. Les chou. Ta qui pas nani très aigué. Très c'est le mot que oui 1000. Mouché n'a pas sur moi mais c'est bon. Merci vraiment de soutenir bien boss full so que Chine. Président ba congolais tout na Chine. Yé mutayambara biso zakala biso tali sumasa na ngai ndiko na nga frère na Anthony Muzuri de Golden mon manager et mutawa manager ngamba za ba chinois na ba Paris LK Lionel Ekambi LK tali sko we to mo gentil les sous mo exemple TV et les sous et ko contrôler bo pesa ba résistance parce que ngalinga ka ilo nusto sala muntu koma pena boye ba reza ke la ngazuwa mpanzi bwani leke choka yete olinga be ba rezi ba lera safa ndenge na po zueza na ngote mutima mabeza na ngote mais ba to swata zo zuwa ka mutima mabeza mais fika na zo ta 100 francs 200 francs olinga be ba rezi po so vivre na ndenge po so mo zo mbonga YouTube o bossa na mama ben na Canada je te jure au kobossa na c'est ça. Voilà donc les questions je pense également à toi Jerry Singh à la merveille tonton Jerry. Jerry, je te salue, moi, ma amie, Nadar Joker, je te salue et un grand merci à toi et heureux mariage à toi, les mamabi de Chiquito, donc, moté mamir taka longa mariage, et salam penza, kitoko kaka nenge penza toyogana qui sali vraiment bien. Malolo maloriste la congolaise. Le ketchup. Malolo voit maman bana qui ndouma na âge à 10 ans, azwa sida te infection te pips te misaba oui azwa te so de pis mam lolo azwa ya ngote. Maman bana qui ndouma na âge à 10 ans maman na ni ko sala ki ata o vagination sexuelle o ni sida azwa te. On a malolo na ngai. Maman vous dit voilà les questions de ta maman likambo avant que des Chine nous a qui arrêté par rapport à maman belé et bimaki o yoka rande muta mami au fingi mari bongo la kombo anetika li kangami 21h et pas vezo bima et ningisa ki pena Zaïre c'était dit à quoi en fait toute ba chose wana nini au moins il a mokili na mokili lo nga muno sa richesse na nga na richesse aba kombo so na pesi kombo pe na pesi mambe tsele c'est le kombo équipe nationale etikala po ezala bongo na benga Karine mami pe etikala tu vois to benga batulo na ba kombo pe etikala ça veut dire que songa na pesi da kombo tango yaki déjà yaki mabe ay faut wana dimne moi non o dimne moi na yo bota garçon boy 1m80. Voilà. Quand tu as rebalancé la image. Tamakunanga. Kuisa basi, mola mibali. Manzaka ba métis. Manzaka ba chinois. Bon auberger. Auberger, ya moucheni. C'est-à-dire que alinga dimne nga sisa nga ya ko ka ngati. Mari bongo. Na ba tana ex mokonzi.
na tana eti babi loko na kaka comme journaliste comme peu journaliste ata barezi ba mutenga ngani ya kotisa tandis que 6 kalobe loko te okokate grammaire na ngai nga déjà so mutengo nuire nga na lela na bi oh na salinine mais comme boka na biso bakalinga preuve ezate eloko ezate bayinka basa nga maba nuire ngai amona ngo ya pas de sens ba to bele ba mona ozare nga yo jamais repesa ye comme tandis que ye pa et d'ailleurs kabela o bambongo ba mamebele omoni ko aider musu na vie barezi faut kanisa ate lo mo c'était essayer de la finga doit talanga nga tala ba bien fait ate ya mukie mutasai la faut kanisa yango na finga ete lo ma bene ete na opina tunga na sele injure morte na go finga alors parce que comment que condamner nga ko sabatu ke lekechu abenga krin tongo mini pourquoi je suis obligé obenga krin air nyos na lingi je suis obligé de recevoir krin air nyos na lingi parce que c'est ma sœur c'est une amie à moi mutako arochanga te ke ko sala krin te pote non eza bongo te barezi ye azoloba loba ni na temela na boya ki bolongola nga na bakambu na nga bolongola kombo na nga na makambu oyo ke Kevin aza songi ayo panza ba no panza ba soko panza fa to panza depuis na kins ke to panza po tango équipe nationale za lu ya lu wana moto wana te yo panza ne za ki na pona mone o ba équipe ne panza na ngote po mutu za makambu no sa mamne nga na kin no sa mamne na ngai jela za na kin no sa mamne karina na poto afia la libala na duki kapaya notre beau frère Wadol azam panzi ça veut dire que mutu mutaza va faire na juvenile pe kuna comme animation ba soirée maître de cérémonie ça m'amener ça veut dire que ta correspondre souté ma be kaskara mutu moko auti na persi mutu auti ka oyebi ete po mutu ayaki na kanala mutu a diaboser binu boyebi te ya laki mabe boye pona mutu pe boyingi bo perdre nga ba manipuler ngati nga pe malingaka jeter alinga pe mutu a utiliser ngati ata na famille na ngata na bandeko na ngai jamais ba utiliser nga jamais ba manipuler ngai parce que naza guerrier naza soldat Kevin Panda lekechu mokile yebi ta yebi te eza kitoko te eza propreté ba baby sa bino moral na mutu moko boye ba sala bino mablo mo et c'est plus sangate nous attendons qui veut m'emmener vraiment. Voilà donc attends le m'emmener mais avant tout les que tu avant que des Chine maman alika momoto so epela ki ayo na Pamela Shekola par rapport à la situation à voice c'est ça liboye pourquoi ne pas défendre Cynthia Wadol oyo na nenga kin penza Wadol to ebi keso bomoni lekechu bomoni Wadol lekechu mais par rapport à la voice ba VIH et tout mais yo défendant de côté yango ça que Pamela a tomboka débordé a finga ba lèche cul de ta mère yango de ça le problème. Tomoni peut y faire Kalombo kuna tombogi mababi non. Je dois défendre les Ketchou kata baoba donc et yindi opesi mwambo aboyi. Vous a été nga ba fi na tamula bona mukili. Ba fi ba mata talent a songe. Ba fi na tamula bango na mona été na yebiete. Yo lelo. Est-ce que yo yeba kaza ndeko Wadol? To ele bat to ko tubino yeba ke ngane na ande kwa Wadol oyo ka sokoto Wadol mutameko tumla Wadol na 6h na 7h na 6h40 fona télémana loba non esimba ti yo ba réseau yebi Deborah bwanga en plus avec o Deborah ba yo na teso ba fi ba problème Wadol comment peut zaro yeba na ngote et que zwanga problème te ke na ina Deborah parce que a fi ba na Deborah to de Wadol oh si qu'est-ce qu'on a eu ben na de na beura Wadol ozala kité a fait ça kité na o gérer ma mona so bien tant na Deborah na zana ba no linga te peut-être comme ça c'est na Deborah nga affaire na été parce que na mona nga écrit na ngoli kamoro boye peut-être kozunga kita na linga te ce que le so Karine albi boye pour na Wadol nga le na TV Karine mbesi no tout fino nyama na toza no batu avant tout maman peut bima déjà belé ya mabe yo kasi quand plus maman o so bima ki o zaki kamoro o eleka na ngo depuis kala oh déjà l'Obama nango depuis capé na biso en huis clos mutako bimisa ngo ya mobimba ayi a lobby boye bité boye parce que ba vérité no so ya loba
esaleka 1 mois vérité ngo esi nango po bato ngo bazosola na bango kaka po ngata tane ebisinga ke barezi aza bwe na koya après to bebe na tana koloba na ngai te po ata lobi na nga kongola bosa na kanoki a changer ka na pe likamu noki ça veut dire que il y a important ça veut dire que na mona na nga eloko ya spécial wana te na sili kela ye bayoka ya mobimaleke chu also na Karine yo ya wana oyaki po boma biso to yaki po panza biso to yaki po osangisa biso soki réellement Karine va mabe na biso pesa Karine conseil Karine poani ovanda na baninga na yo bien ovanda na baninga no mabe boye ezalaka ezalaka te ka bozo problème na Karine va vérité obima. Non. Tout ça la bonne côté. Il va comment défendre. Il faut défendre nga. Pour na mona mukie. Ma vie va ta côté mambo italiété. Côté ta ça maman les passé, tout le monde a ma mère milliard la mukie pe kuna na page. Ma mère pilu tazane loroté ma mère siko Pamela soki nezolo ba na zo ba kombo wana. Ba sali soki mission. Na ma mère Emily. Et sali nini? Et échanger nini? Ezika ke po so na ba Karine to so na biso te yango luka muto ayiko na biso te oza faible so to ki buzoba jemo ke pa bata buzoba po biso to sala na kaba deza elo ni spécial o ya sali wana o ya mokili elo ni miseni na malonga o ye asali to intervenir ya sali na mokili na Tony so RFI wana ba RFI comme ça nani watu alika na radio RFI. Ah, Glodicia. Yewana Glodicia. Et là on y a celle spéciale wana. Na eso barezi. Ata l'émission o. Nga. So mena na France. Moko nga za na hôpital, moko nga za na kin. Dieu me foi. Moko nga za na kin, moko nga za na hôpital. Benga batanga na bapoal alinga ko tamaka na benteza ngamna boya kabite okota te avec de ta mère na de ta mère na linga so bi me YouTube akangi biso YouTube chaîne na yo de ta mère on a o finga tala mwasi mabe tala ki mutir mabe obisa na fo na obisa na so obosenta ke relation ngaza na ndeko na mwasi tout ça oublie obosa ça veut dire que otika ko sepela likambo ngote otika ko sepela ngote oko évoluer ka te ngama loba na ngetika laka yo mwana yo bizo feline okufela mama soko fukula vema ko finga mama muninga te ambisi manga paza mukolo to amkola mère na ngai bwa ba génération moko mais nga pa mukolo na yo te wa mukolo na ye yo za mama pa na ngai micha na place ba mama katakata yo lingi buzubo kena buzoba avana ki mtuma benga ongaza soda boye bozoela nini eloneza na problème boye benga to ana problème eloko benga problème ola botuna ye katakata eloko nini nango oyo ya biso ngala bina mabepo na ye ote botika oya finga ngana finga ete Yabi parce que c'est les gars qui montent yango faka bimsaka lèche qui de ta mère oza mutema mabe oza na kocho na genre nini ya basi na mokili ipareta ba ya bouger wapi poto kene ningana te elamba nyo late ya malonga na mission yo sala bimisela ngai talon yo late ya kombo na mission yo late ba versas ba zara soldeti elo na mona tita pola zara te na mboka wana Zara c'est sol na monde tinga na koti na shimwe Zara inchi unchancha sol inchi unchancha sansu qui sol yo latite mobali ni ya bouja kombo pa obimisa kokolo ke wa ya linda la fa yo lukisa ina bula mabanga ya bola ka ya otika ba je otika ba sentiment na internet oyo na zongi so lingi makambo kofunda na la police te ko luko saba ba deza mona la police te ke luka ba te OK malamu
kolinga kolingo lo bateo nini te ya toyeba ni na internet to na YouTube toyeba ba force o bouger te pa ba fi ba sali ba succès na internet so to cha 4 to cha gel show to check lekina ozo ba wadol à l'école na chance à l'école na chance ba débord ba simba kangi ba pitcher la faut na kwa kano au côté na papier tcheli bona lemba na limngwala so côté be kano mwasi ye moka vanda bouger talon na ke kuna lera neso alingi wande vous mwasi yo vanda ndaku ni vanda na commune nini yebisanga na kin ko yobi bouger adresse nous aki na veni adresse oyo vanda zaki na veni commune zaki nani ba camarade nous bazaki banani ba camarade nous banani ba camarade na yo banani oyo botambola na bango oyo bouger na bango boîte ni yo kota oyo babela kombo na yo restaurant ni yo vanda mobala memi yo avandi so adoré yo champagne ni yo mela ya kombo nini ye mobala futela billet Kinshasa Roissy Charles de Gaulle et bouger kutu poto ba yebie wana batu ba ya penza ba yamba e kano otaki ta mama bango akufaka wana bandoli ya bon katakata oyi bambongo babenga bambongo ya Bac Lambert defa tozongisa abonga defsa obai na mbongo récompense bien salon mapoto na kende weza ande bongo tu yone na ba moi so mobala bengi sina poto za afilora moi to moni biso na miss ni makambezo évoluer et quitter mati afilora pas à quel poto bala bengi si malgré makambo ya ki kitara mais afilora nous sommes kila yebi ya poto na yoyebaka bato ba devuka azali na poto azakade bwe ya belo pesa ikanda faka o défendre ndeko na yo défendre nini fana baba poani Karine ndaza yoka Karine azali nani wado ba nsozaka bato kote on internet tozali famille na kati internet wado ndeko na Karine ndeko na ngai yo ba bien fo Karine salanga tabo lamu wado la salanga siko ba bebani suri na sala no bien za na de bra bebo na de bra na partir de bra mamanga na sula no de bra yebi avant ya mamanga na lobina de bra yo yebi so bo beba siko no sa netine to longo HB mo de fo na le kasu na le kana HB mo de fo te po yo longo HB mo de fo iska na yeba na igwa yo zalaki ya buzoba les autres ont posté j'ai na Facebook ma copine na wapi oso fa ina Karine ba Karine na ma bena ye ti tout ça la kaka papa guerre moi j'ai ça bien tout ça la kaka ya Karine boni ko ba na ba j'ai ba salfion non ba basket ba wana kokolo oh wana ni katakata baoba Karine bande ni oui mwana na wadol te mwana ko yokate kwa azaki ulata azaki mama kalma ko salite so zoya jip ma kosko jip e potize atamula zo benda zelo Karine mwana na kutu wadol yokate mwana ko yokate we donc autonga ndeko na ya mwasi ba ba bene poani bo nemso wado poani ya be Karine ba mena o chawe zo sote ka Karine ba agitation ne beaucoup ça ba toi ta fingote ngapi na finga tan lo ba vérité et le finga ya maman na ngala kin o résister tu banga était pas bien yeba na ba ndeko ne ba maître ba ko beta ba meno vidir malgré tout ya za poto ya do no beti muto baluka boy ba bengi yo sango mabeza ndako bilo so ba beta raté na vie bilo so simba raté na vie nga partout na kendaka so ngusana ngana ninga mabe o chité tala palmarès na ngai tala parcours na ngai dunyo sa beba na ngai palo ba mabe na nga ta simane pesa ka idée ta simane do linga séparation tena ba ninga na nga parce que moi so ba ninga bele rechite za makasi nga odela obenga nga asale nga audio arrivé dans cette analyse bola pa kombo na ngai kombo na ngai nini na kata hotel na hota examen ya misu na leli wadol
Ah, le rôle wana bongo te, oda sa nini a bloqué ngai. Na ka pasi, na ko poneza nango. Wada bloqué na WhatsApp. Oui. Ah bon? A bloqué ngai. Na ko na pasi na biza ngo blo mokili. Na mona ngo na mona ka no bia. O sa mokili. Mais bato baka mo tsone ne ba ndiko nang awa doni bozaki na o simba te on so lobi ba wado ba kitsi ba mati ya vérité ba lobi na bango eza nango te ni so nango lokuta vérité ngana odio mto yebi donc mamba ve ya chope zango lokuta je vais avec une voyage ngam na tirk ni ngam to sa test sida normalement il y a bon faut pas checker ngam to sa test sida tirkia passeport na ambassade tirk na to retirer parce que na kende Chine retraîner c'est faut na personne passeport na kota na ba na ngale so ki ba tirkia c'est test na nga avant que nina le wa ke oza nga to kina hôpital a salisa influence ka ya bato ba cha songi donc musoko ya abeta ko mbeli ba rezi yeba a évoluer na vite ngazala ka bena mutu nyonso na lala te butu mo ba rezi ate loko ko kina bo ete ke ba ke na dimension ke na boy yango nde important yefi aïe samba kamane banane baningani banane azela yo za star vanda azela baningani banane batuni ya tambula na bango ya malonga aïe bisanga ya manding currents na yebi angote kana za mabene enyoso ya na vite tout pense tout à la kama beti yo singa za munoko beba na karin to ye munoko beba na jena ki na za sel garçon oyo na yebi ko décortiquer mutu mais tant ami bena na sima et la zate na faible na se maîtriser na kaka na se contrôler na kaka na maram na ngai zambe ndai barezi to sa musala lobi na biso amna sai na Kinshasa o bato ba yebite biso na mina lobango siko ba freinage les ana mobele comme na salle na ba 24 commune na biso o bientôt la pe na la CSBL na ngai fondation na ngai lemba na lemba. Félicitations par rapport à biso bana lemba na lemba c'est à dire que comme na lemba ba zo traiter ndenge ya traiter ya traiter ngoto ba leka na YouTube ba peut tracer message na ba lemba ba yoki manifestation na lemba fondation ASBEL bientôt trop fungola ngo za le 18 août première ça peut message na bana lemba tout bakenda ça veut dire que le 19 août le 18 août le 18 août to za biso nyonso na lemba to kisika moko peut-être match ko beta moi peut-être que taper ba ofel to taper ba ofel to ko to tel ba mbele ba to be ça veut dire que le 18 août ça la première édition la première sortie ya ASBEL fondation ya miso ya nini ya lemba na lemba. Ça veut dire que naza muto na PCD ba peut pas soutenir ango bana lemba parce que ya te que na longa na lemba muto to langa za na lemba tout ça mamba malonga oyo mona yolo mona wap na yebo na yolo camarade ni ma yolo tambola na yolo to yi batanya mabedi to yi ba deba lokosa to yi ba Morissette ya seta yo za ba nan yolo ngo Marco les designers mona yolo yolo ngo pusana yolo ngo fana banane yolo tambola banane yolo baningano banane oganga mwana yolo n'importe quoi. Voilà les questions que nous avons chité. Donc c'était là lesquels. Jimmy Toulangungu, je te salue. Grand merci. Succès Kassongo garçon bonbon, je te salue. Et mille merci à celui qu'on appelle Bruno Aruna E19. Kalate to Rosala no pena nga Kinshasa ngo irosala bien. Donc les questions ko lobara ba vérité, ba propos tenus et ko engager kaka yemoro donc to Rosara boulot en bonne et due forme. Mais les questions to monipe janvier niveau Benji Mobali Yvette a zipié Mbata Makile Tangi. Un mot par rapport à janvier ou à Zagi Penabino na équipe nationale Malongwa a Roma Rofinga a Roma Koloba Maramunio sera pour na Karine mais Mbata Pambati a Finga qui Yvette Benji au Nyoso Baito Toyebi na YouTube et Yoro Matero Kitao Mobali Yvette Nta Papoli gifle janvier à Katani Zolo. Eh bois ta confirmation Benji Mobali Yvette. YouTube vous avez Benji Mobile Yvette YouTube Benji Mobile Yvette toyoka na YouTube ko be sa na mabala toyoka kikaka mama
Mama, yo kakika. Ozali na songi ah tika be songi. Na ba Philippe yango na ba Ralph Forêt. Voilà. Na moni te. Vitre sika manager na moni te. Voilà, un mot par rapport à Mbata au Janvier Azwaki. Et satisfaire ngai. Ah. Ça l'est bien. Ça l'est goût. Ça l'est plaisir de là. Ça l'est plaisir, ça l'est mamounion so kano. Net yo finga benji benja ça le rote. Benja na maître abunda na mamna ye o ko se abuso baza internet. Bana no finga il va se beta moto. Moi j'avais ça no kwa mpepe. Et j'avais ça la émission na yebi nanga. Ndeko nanga monter la maman eve ba solution ba émission mundi ba c'est mon frère. Nana capacité aux janvier. Nana tana tu. Masona boka ya wili mo chine na pesa nga 200, au pesa janvier $50. Kangisi na ngati. Toza car. Toza niveau moro tu. C'est-à-dire que ngale ke chu oyo. Nana tana bango tu. Tangu ngaba eba kala shaba ngaba bunisa ngamuta benga bango za janvier ba mina singa. Nyoso sala oyo futa maka ana se. Après tout le banin, on a ça la production de théâtre. Je vais voir ça production de théâtre. On a un compte bancaire. On a le pango, on a le lobby psycho. Je vais voir le pango. T'as là ce qu'on niveau, tous les cartes, tous les numéros. Peut-être bien on prend une émission na yo. C'est-à-dire que naza niveau na été. Voilà, on a la ça appelle. Donc, on appelle le lobby flat, couloir, les choses. On a un projet. La fondation, lemba na lemba. C'est pas lemba na lemba. Écoute, c'est là combien? Combien de problèmes dans la lemba na biso, la solution, la diaspora, on a 6 mananga et découvrir mon bébé. On a un bon nanga siko, misa yemba, écoute, combien 7 000 dépassé pas combien pour voyager. Faire yemba siko. 6 000 bimisa faire yemba. Attends, combien de relations, combien de tout na yeba ni na bango 1000 ba yemba misi yeba misi combien bina filé misi na biso mikolo o azakangi ino boyebite sekele ya motema na ko yebisa moto te azane loka mobambo comme love odigote lo na kipa bina filé motala na bina filé. Utaka venina za allergique. Ay legachwa kwa. Legachwa. Libanga 500 bika legachu. Libanga 500 lingi bina fila bwaka yo. Libanga yaka 500. Olingi bina fila bwaka libanga zaka $500 a bwaka mbala moko. Yona bisibino tuza a niveau morote. Barazian sa ko sam kamna yo. Osaka mo erreur mo na internet awa. Ya na mina benga bagati tika mais ngamo mutu mena telemela bagati ko mekate oyeli bongo to bimeli bongo te biso bimeli bongo to yeba conséquence nango so ngana ba esprit te bagati na mena sila so ngana ba esprit te bagati na yela ka internet mais ero nazale ke chute mena bungi po féliciter ngalo bali yanza baza ba katakate ba mobigisi ba ye ba fi ba ye ba to ba ye po féliciter nga na encourager chômage longue ba fi ba belé comme ça la bien pour féliciter nga Morini pa ye boya zo sa émission alingi ne biyamba ya mate asali pe boye ya bo sa pe boye il va talemba ka internet na sali musala na zongi se na zonga ya fini na émission il va talob il va ça l'émission ya mukeza 10 000 azana ki succès extraordinaire te mais stoka telemi ya ba de bra boanga azane te ka ningisi mais soki ya lo soka seke émission c'est vrai aloba kaka parce que yo mwana aloba ta lobi ni on bataza azoloba nini idiote mwana moi ça papier cheli azoloba nini azotala taille voilà les questions ça dit que va soutenir kangai voilà tu reviens ça suka asbel na biso fondation na biso lemba na lemba bana lembo linga kivini panda la question donc ngamo déjà mona lemba donc to soutenir biso na biso bana lemba ezala bien. C'est-à-dire que les malins, exactement que et c'est on tata ça non mon bandel rose te biso bana lemba et puis on te pour d'ailleurs les gars bam bo biso to za lemba te ezaka bien lemba ezaka moko bo ni boya binoto netinga il est important il y a papier le roi la carte limitée formule sur to au Maroc na pakaloui on a Aloui to ke pakaloui to ke ne ya fifi to ke ne lianza to ke ne mobikisi aida nada
Je pense là, je pense là bateau qui ne ment pas, c'est grâce à Junior. Journaliste ka yomo. Naza caméléon. Ok, dans liste dit. Naza nani polyvalent. Na kisha la couleur ni caméléon. Naza polyvalent peut y pas changer. Il va changer ça. Comme peu boy, comme peu boy. Donc ça à moi bien. Naza mari bongo la casse. Non, changer kasi couleur. Tu as dit que voilà, dédicace d'autres camarades. Dédicace tangaza ya papier le roi la carte illimité formule ya suka bilanga héros. Babi ya papier le roi mbali kitoko. Ah, on ka bien peu héros. Ça t'en offre façon mais qu'on lit ça de ma bouni varese. Voilà. Ya papier le roi. Ah, héros. Ba kambongo ya papier le roi. Ya solo. Ba boss ba bimi na bona mokili. Soka ça fait so dollar c'est ka linga rote soka moza osa liba be funa skolo na ndakala na zui nini siko taka siko chichichi bola 10 abisinga lembesino legechu siko musu 11 bimi ye bisanka na sa komani siko 10 please e kanga foto kwa Yesu asekwi Yesu asekwi na kembo oh ça veut dire que il est important ngwana ngale kechu Kevin epanda la kechu bana Maroc na zoya rendez-vous ça c'est moko le 20 décembre na Canada na Montréal wana eza pas bar 30 je pas Gastino Mangala Canada kozala tombe Aisha okoko Aisha yo Aisha la kechu o moni anga ndenge nini côté za ko voler kitoko na bi oh na uteshi après na zo kende Turquie na zo kende Canada pas Gastino Mangala ma meza kitoko na bar 30 juin parce que on a chance na yo net 50 na basi na chance nganzamba salanga kitoko asalanga nzema asalanga elengi soza mwasi ozo risque boza bena yo relation ke ba détourner parce que détourner mais parce que nazana ba chance na ngai o bala bo na lingi na ngo keno Maroc o keno Chine o keno nini ba na nga ko kaleta kali mais a résister ka ta important ngwana voilà les Ketchu Kevin Panda les Ketchu voilà. Faites ça le 19 août. Moi, je suis un exemple TV rapidement. Exemple TV, abonnez-vous. Exemple TV, chaîne OE na monte na puissance. Babi, keba au boulot, au bloqué, tu tentative à chaîne, tu désactiver ngo, tu longo parce que babi, il y aura ba gêne. Léo ma bidi, va reza bundi la retro. Ana caméra te, ana caméra c'est les ayanga. Ana trépied te, ana LED te. Azana ngote yo to suza bengano zanuka na sima bongo c'est-à-dire que azana eloko te bo sungae bana Paris décembre na zozala wana chichichi bola okatinga Voilà, kaka. C'était par ici que nous mettons un point final. Comprenez, comme ça, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de monde dans les Ketchu. Voilà. Boss c'est fou la Chine. Asebi Barizi, ces gars-là, ils posent très bien ces émissions. Okay, boss fou, Barizi n'a pas des arts. Quelle bonne polémique. Merci. Au comprendre, Lelo, au Soyena Karine bien. Ils m'ont moni aux reto, c'est-à-dire retomona bien. Na vie faut rebaka ko soigner relation ça la bien na bato. Ma bende liwa, ma bende tala parcours no tala nzela no tala chemin na yo. Zamba ba so ebele. Merci. Tout le baka vérité les kinyos. Vérité des. Mais ko manquer bato vérité des tandis que on a 4e épisode déjà dans le Congo les Ziba. C'est-à-dire qu'il est important ça milay mamu to sala. Comme ça on a vu ça na moni les Ketchu na Chine mais ça va. Ça na société sauter. C'est important. Voilà, merci beaucoup, c'était là Kevin Panda, c'est par ici que nous mettons un point final. Grand merci à mon papouche Julio Mwanamputu Yaïget Kamazi et un grand merci à toi Joël Kouflé. Joël Kouflé, na pesi mbote pe na big salutation et Tracy Kambi Yangai Yalemba. Merci à Grand T qui était derrière la caméra, à la prise de vue. Grand merci mon papouche Julio Mwanamputu Yaïget Kamazi et un grand merci na yo Jina Wajina Mama Jina Nangai Motema Yadake Kanza na pesi mbote. Donc quant à moi je vous dis un grand merci. Comprenez là c'était les Ketchu avec lui et que Naka Bopo Murabi Aza caméléon Aza polyvalent à rapper en même temps comédien. Donc j'étais en face de moi un journaliste et comédien. Quant à moi, je vous dis abonnez-vous massivement, partagez cette émission massivement. Mon numéro est affiché au bas de vos écrans. On a besoin de promotion et l'euro nuance. N'hésitez pas à Barési, bonne adresse et Rosa Ma Hawaii Panangai. Je vous dis un grand merci, portez-vous bien.
cœur se réjouit en toi, Éternel. Ma force a été relevée par tes bienfaits, ô Jésus.